kotala lolenge majorité ba travail ki bango nyonso ngana moni ba ko tia premier ministre honorable Nemi Moulanya, excellence Nemi Moulanya. Jamais barotika kotia muto ayebi kartité. Il faut que muto yo est-ce que ko zo muto mo boye bi autopsie masolo. FCC so botia ki kombo mususu bo meka ozonga sima bo raisonner bo changer. Bo zo pena directeur de cabinet ya kala ya chef de l'état bo mami ki ensemble na dio na Félix. Maman na dio. Président Jean-Pierre Bemba ba condamné qui pour nani nazala candidat na Congo. Mais ce que moi je pouvais demander na IDPS, c'est la démission de Jean-Marc Aboun. Talanga n'a regretté pour ba IDPS et comme le rôle ba nini ba paloua donc ba culte de personnalité. Jean-Marc Aboun a échoué dans sa mission. Il doit démissionner. Du nouveau à Kinshasa, pour vos séjours et réservations, une seule adresse. Flat Hotel HP, situé dans la périphérie de la capitale congolaise, sur l'avenue Makanza numéro 10, dans le quartier Kimbangu, commune de Kalamo. Un espace de plaisance pour vos détentes et rendez-vous d'affaires ou amicales. Venez passer des moments agréables et inoubliables dans nos appartements de luxe équipés d'une connexion Wi-Fi 24 heures sur 24. Pour l'électricité, il n'y a pas de souci. Flat Hotel HP met à la disposition de son aimable clientèle un groupe électrogène industriel pour la desserte en énergie. Et encore, un restaurant de qualité pour savourer la cuisine congolaise et étrangère. Son bar muni de toutes sortes de boissons rafraîchissantes et vos cocktails préférés. HP Hotel, doté d'un charroi automobile pour vos courses journalières à des prix hors concurrence, vous récupère à partir de l'aéroport et à l'endroit de votre choix. Pour tout contact, appelez au plus 33 605 384 625 plus 243 82 601 0438. Pour mieux vous servir, HPE, doté d'un personnel qualifié, prêt à vous servir. Chez nous, les clients et rois. Flat Hotel HP, vivifie la vie. Mbote na bino mingi o bozuli baku ya kolanda biso na nzela itando ike na bino boza ebele na ba télévision na bino bovandi tous les 4 coins ya République démocratique du Congo, bovandi tous les 4 coins ya ville province ya Kinshasa pona kozela émission na bino bolingi émission na bino bozo zelango maboka kofungama makanisi ya peuple. Makanisi ya peuple za émission na bino banani bino ba peuple ndazo pesa likanisi na ye na oye alingi po azala. Parce que biso nyonso nde toyebi to vivaka na makanisi. Likanisi na ngai eza na sala boye, likanisi na ngai na kanisa na sala eloko boye, na kanisa na sala eloko boye. Nde ezali base ya émission oyo. Alors lelo pena mingi tokolobelela o ezali likambo tungisa mitema ya ba congolais muto ba congolais toujours ebate nani ngonda kozala bisika wana nani ngonde bakotia nani ngonde libeko mikoli kunze lo biboye constitution na biso lo biboye. Alors selon la loi il faut kaka boye yango lelo ezali base ya émission na biso toujours vandela na mokolo na lelo vraiment bozala brancher bobenga bandeko bisika na so bozali boye baki makanisi ya peuple se bandi boyoka likanisi ya peuple parce que bino peuple bokoloba et pour biso tozaka wana pona transmettre o ezali message na biso na pokwa lelo sujet na biso ya mutuya ya munene ya mubange oyo population bazo kozela partout dans le monde bazo zela o ezali bongo nomination ya premier ministre nani ngonde bakotia premier ministre
nani yango nde oyo akosimba gouvernement kokumbela bongo ezali bendele ya gouvernement nde yango ezali bato bazali kozela alors mboka totelemi mo esika moko esengeli gouvernement ebima pour que mboka e avancer makambo ekende liboso alors nani yango nde akozala chef ya gouvernement nani yango nde nani yango na émission na biso lelo vraiment yango nde tokovandela yango na tokosolola naza na esengo ya koyamba bongo moko ya analyste politique ya mboka na biso ndeko na biso Pichulandu ye paza likanisi pour que mboka na biso Congo e babongo kokende liboso ndeko Pichu boni malamu papa journaliste je te malamu nzoto malamu to sepeli mingi lelo koyamba yo na émission na biso makanisi ya peuple mingi oyo lelo to vandeli to zolobela sur nomination ya Ozali premier ministre ya mboka na biso yango ezali mama na likambo oyo population congolaise bazali kozela tout le monde partout na poto nani yango nde bakotsa oyo premier ministre oyo akokumbela Ozali gouvernement na biso pour que tozana posa makambo e kende liboso ndezali masolo na biso ya poko ya lelo etake mwana ya mboka okoye kolobani. Bon, tangu olobi nomination, donc nomination c'est le président de la République qui nomme. C'est lui qui est le garant de la nation. Donc il veille même sur le respect de la Constitution. Je pense que dans notre Constitution, c'est le président de la République, nous avons droit à nommer. Pour olobi ici la nomination. Je pense que il y a un autre que ça donne comme éclaircissement. Mais Mouto Esengeli va nommer à Kobima na majorité parlementaire. Moni bilo musu seza ya mike o na Kisasa pe na Congo non to mesa na ngote. Mais Esengeli to banda déjà komesana na yango. Po eza biloko o ifo ezala. To eza biloko yo ezala ka déjà. Mais pas ina biso komi biloko ya moi sika. Po tozolo be la démocratie. Premier ministre Robima na majorité parlementaire. Or, na majorité parlementaire, bato yo baza déjà majoritaire, eza déjà nani, ezali FCC. Bien que FCC qui n'a ki loko la plateforme politique, mais les loyo, basangani na bao nyonso balé kuna na kati na cadre ya majorité démocratique, donc FCC Azali Oyo Azali Penza na ba député et belé na banza plus de 42 ou 48 députés dont le un tiers y a parlement et zana maboko na bango. Je pense que premier ministre Akobima Kuna kasi akozala nommé pas ya président de la République. Je pense que c'est ça. Premier ministre Akobima Kuna akozala nommé et pas ya président de la République. Yango ne maman na likambo. Nanyango ana parce que tu lelo premier ministre azobimate to comprendre te eza problème nini bazangi candidat va représenter pas président de la République to pe bango na bango bazana ko potana nanyango nde ba ko bimisa au FCC qui ne ko pesa pour qu'akumbela gouvernement peut-être likambo za wana parce que lelo to 8 ans depuis président de la République azaki investi jusque là gouvernement na ba bimisi aux ali chef à gouvernement mais selon les informations FCC et si ba pesi combo il y a candidat na bango pour que Félix Tshisekedi président de la République ait nommé comme premier ministre mais jusque là ndeto mesana to yebi biso nyonso ezaki na tango ya président na biso sortant Joseph Kabila asengaki 3 noms na opposition pour que a nommé premier ministre to yebaki comme qui 3 et comme na 5 jusqu'à ce que tant que décideur mutasuka aki ko nommer o ezalaki premier ministre na volonté na e ko landisa mana ba oyo ba kombo ba présenter qui azalaki nango contenté mais selon yo idée wana likanisi wana ya kopona eza malamu topé to salela kaka oyo baninga bapesi omoni politique congolaise pour le moment ba politicien actif to ba oba sala politique active sur terrain baza penzate politique ya Congo eza mingi inondé na ba chroniqueur musical na ba journaliste ba c'est improvisé ba politicien na ba diaspora oyo awuti aye biga na kombo na nga na roleka et puis c'est ça maintenant et bato mbongo boye mais là le politicien vous savez il faut qu'on retourne en 1960 le président Kasavubu avait révoqué le premier ministre Lumumba mais qu'est-ce qui s'était passé
vous devez maîtriser la Constitution. Et cette forme-là, est malamu. Pour Nini, il y a trois noms, deux noms. Tout d'abord, le Premier ministre doit savoir que, bien que je suis choisi dans mon parti politique, mais je suis nommé par le chef de l'État, c'est celui-là qui a l'impérium. C'est celui-là qui a l'autorité sur moi. C'est parce que nous devons connaître notre régime politique, système politique, tout ça. Ce qui va tout baser, en désordre, n'importe quoi. Moutaouti Nandaku, Ayebagi Naeki, journalisme, journaliste, caméraman, le col à Monaniga, Namongo Boye, Aye, Aleki na TV, et puis il fait n'importe quoi. Et Babouzo Bawana Nyonso, Nabako Zanga déontologie wana nyonso, yango batu ba sepela nangu. Yango mona ke batu ba koti na ba makambo wana mususu. Voana ya lobela na ndako mususu. Mais oyazo ya koloba na TV pe mususu. Donc lingala oya lobaka na ndako mususu. Mais oyazo ya koloba na TV lingala bakanza. Oh, d'une manière juridique, c'est une infraction. Maintenant, les politiciens doivent récupérer la politique de notre pays. On ne peut pas laisser la politique Nengezo Kende. Donc vous devez savoir que les noms étant déjà transmis, c'est au chef de l'État de nommer. Or, le chef de l'État aussi, à quoi qu'on la paix sur le plan psychologique, nous avons travaillé naïe, azaka mobulute, azaka boete, muto azaka des ordres de terre, na ba kombo ba pesinga na quoi qu'on nanani. Il a ces droits-là, c'est lui le chef de l'État. Vous devez savoir ceci. Il faut communiquer au peuple congolais et à tout Kinois que le président sortant Joseph Kabila n'est plus président en République démocratique du Congo. Asala kana yete. Donc moni ba makanisi ba tuala nango. Oh moni ne ba kutani c'est que ba yokanaki. Oh moni ne ba sali boy. Non. Eza makambu ya lokuta. Lui il ne travaille pas. Il ne fait absolument rien. Il est là comme autorité morale. Il y a FCC. Il joue son rôle. Oh, monité, il est premier ministre. C'est faux. Donc, c'est pour dire que les politiciens et analystes politiques, il faut éduquer la masse. La masse. Donc, c'est pour dire que le nom viendra. Mais aujourd'hui, il y a le FCC qui donne le nom. Moi, je crois qu'il y a ce qu'on appelle la garantie politique. Et le combat, il y a parti politique et Zalaka pour conserver le pouvoir. Nalingi avant tout jouer likanisi na yo, to kitaki vraiment le terrain pour na yoka base. Parce que me collègue à la base. Pour na yoka base, pour na yoka likanisi ya peuple parce que mission o eza ya peuple. Toyoka likanisi ya peuple et surtout tobo sanate président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo yepena outi na le peuple d'abord. Bango base donc slogan à le peuple d'abord. Ya chi papa lobaki le peuple d'abord. Ce que peuple wana ba pesa pe likanisi na bango par rapport ya on balingi batela bango lokola premier ministre. Parce que bango bayoka ande peuple. La preuve est qu'après qu'on est à Genève, en Suisse, peuple base tant à lobby, peuple tant à lobby, a exécuté naïe. Alors, ils appellent malade momingi sur la population oyo. Tout la nana likanisi ya population, n'engue baloba qui par rapport à premier ministre choix na bango et puis to zonga pour que to zoa likanisi ya ndeko pichu tolanda oezali bongo makanisi ya peuple. Et qu'on a la mieux pour l'anga. Kamera tika place wana directeur à cabinet. Kamera azala proposé comme premier ministre. Parce que c'est totalement bien na musika, na muzindo, na ensemble IDPS. Ne batika liwana ba Jama Kabund bazali, ba Augustin Kabuya, ba Maître Peter Kazadi. Mais ba poa wana ya premier ministre na expérience. Ya politique na biso. Ba toi ba ko assumer rôle wana te. Il serait mieux pour lui. Kamera Tika, poste à Diricap, Kamera sera proposé comme Premier ministre. Et moi je pense que la FCCP et dans la député Belé, au bazo senga justice c'est le compte on était bâti le Kwebu.
Yé Eko Simbanango, le Premier ministre, c'est normal. Alors, va rendre justice dans le tout, il a mérité. Les députés, il y a eu une alliance dans Bango, Basalaki. FDC allié, Bazamo et Belé. À cause d'un Premier ministre. Pour la proposition, Azamoutimoko a signé la FCC, Azapé compatriote ou Azak congolais. Joseph Kabila a fait Moutouana en matière de corruption, c'est très important. Bazoura professeur le sol Bami, PC poste à Premier ministre, et vous allez bien. Pour y moi, Salina Joseph a fait sa responsabilité en matière de corruption. Donc, Azaki Moutoumo est très intéressant. Et tant que professeur à l'université, voilà où on a proposé. Par contre, on a tout on a moni. Yewana. Netinga boye et puis ça un sentiment sur raté Moïse Katumbi Premier ministre et ça va bien fort pour ada papa social donc Moïse Katumbi so va Premier ministre et c'est ça va bien monter. Bon la minute on na moni parce que FCC baza majorité baza belé na selon analyse nanga na sali na moni ke bakocha bahati parce que bahati abimi na bato belé na kati ya parlement abimi na ba député belé pona nga na moni na bato wana su basala bakocha ka bahati o etikali wana nyoso baza libanda. Bon, pour l'angaï, comme Premier ministre, nous sommes tous basalaki, na tara bila faut boire bango libanda. Mais na moi mécanisme qui est bako kozwa ata Moïse Katumbi batse la biso et Premier ministre. Makanisi ngai o mokonza mboka eza facha oche la biso lokola Premier ministre. Pour nga netel misala netel bizaleli na la façon de se comporter na bolingo ya mboka na yo Congo ezali Moïse Katumbi achanega Moïse Katumbi ko yé pena so comme Premier ministre mambe bile ko changer plus en sala pe po azali na bolingo sala ana amour ba Congolais alinga biso asala pe belé automona Lubumbashi comme Laura ville mais qui nezara king. Il y a une différence, une grande différence vraiment entre Lubumbashi et Kinshasa. C'est une différence sur les alliés Katumbi. On a makanisi na ngai na idée na ngai na vision na ngai ndé na linga mboka na ngai ndé makambo esenga na professeur tia Moïse Katumbi parce que Moïse Katumbi bazaka na souci ya mboka makasi. Le Premier ministre pour Nangai, na Monique a retiré Emmanuel Chanier, ou Azalaki candidat malheureux, Aza malheureux, mais a possible qu'il na présidentielle à Zouakité. Pour Nanga, on va retirer. Namoni papa Molière, na moi ba action na ye à Salaka, malgré ça biso dans la Kitambo mais il est quand même héros les gars bien. On a rappelé na moni bayokana babengisa ta Moïse Katumbi aya okoma Premier ministre. Poto mona kindenga Giraki na Lubumbashi, a Giraki na ndenge moko ya bien Lubumbashi pe bandaki kotambola bien. To Azui Fayulu a tie Premier ministre. On a bao basala kala. Désolé espoir exaté. Premier ministre. Bon. Achata Moïse Katumbi. Pour Moïse Katumbi eza mbongo na e doit oza posa oyiba iba penja mingité. Doit benga Katumbi ya ndaza la Premier ministre. Bon, Premier ministre c'est total bien. Nga muna swa na nga bakoza ka président Fayulu. So Fayulu te bazwi ndeko les exercices. Merci beaucoup na régie Tolandi ndenge nini peuple apesi makanisi na ye ndeko Picho Landi majorité ya population basengi baati lukwebo
babi yende abimisi ba député belé na parti na ye bato musu basengi Moïse Katumbi babi Moïse Katumbi yo moko landi babi Moïse Katumbi to moni nde asaki na Lubumbashi aza muto azaka na souci ya population donc mutu mutapesi likanisi na ye etant qu'analyste politique na kolandisa ma oyo nyonso bandeko balobi likanisi na yo eza nini to sana analyse na bango puto kozonga na tuna yo yo pe choix na yo eza ndenge nini. Est-ce que Bahati, Excellence Bahati ne peut pas être? Est-ce que Moïse Katumbi ne peut pas être Premier ministre? C'est la question posée qui doit ou qui mérite une réponse. Ou ils ont mérité réponse. Si koyo, il faut que tout na bateau balobarawana. Est-ce que Moïse en a FCC? Donc automatiquement, il est mis à l'écart. Donc inutile ya kolobela kombo ya muto ya robimate. Ba kombo ekozonga o ba représenter ko nezaka ba kombo esalo to yebi. Bango ndeka ba ozonga. Toke ko changer système, te faut ka mibeko Félix Tshisekedi ko ko yapena makamba sikate mibeko bozela na to ke to sato mekana GO nanu emso ko simba to pe ko simba te. Loko population ba leli mingi ngwana étant qu'analyste politique moi la mboka pichu. Okoye ko lobanine na likanisa bandeko ba pesi. Ya ngwana ngana loba mingi même en droit, on dit nul n'est censé ignorer la loi. Mais moi, je me pose toujours cette question. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour que cette loi-là soit connue? Pour la loi, on a mibeko, on a toba mibeko, on a batuba et bayango. Donc, ezalaka article moko on a mona ngo ezalaka penza na fait à ma cité et surtout na peuple congolais, c'est parce que on ne connaît pas vraiment la loi. La loi de notre pays est à peine connue. Sur 100%, je pense 15 à 18% des Congolais qui peuvent maîtriser la loi en cannabis. Même Yonigoza Awa, na évité soit des Kenda, même na parlement lobby que voter loi Awa, est-ce que na ko kuta nango, je ne sais pas. Est-ce que na ko zo si le code minier, si les nini donc on n'est pas donc lorsqu'on dit nul n'est censé ignorer la loi, oh nous vivons dans l'ignorance de la loi parce que cette éducation là, cette culture là eza penza te katina biso. Omoni batebele ba oloba ba yebi na bango te. Et na koloba loba na bango tellement déjà toi na souffrance batomona ba olanda ba onka na oloba loba na bango. Constitution pour na bo changer yango, il faut toke na référendum constitutionnel. Il faut ba apprendre batou toza na régime nini na pays na biso. Toza na système politique nini. Né na place sur la ce balaxi ka congolais biloko ami balé congolais otika koloba loba na ye. Oui mais que na pays na biso même ba nommé premier ministre. C'est le chef de l'État qui est au-dessus. Hein? C'est le chef de l'État qui est au-dessus. Azana na ba privilège belé le chef de l'État. Na pays na biso. Donc il faut que l'on ait que soit nommé premier ministre, le chef de l'État est limité. Non, ça c'est faux et archi faux. Ndeko Pichou, moi na mboka, to ngi to bape likanisi na yo étant que congolais, pour na yo étant que moi na mboka ya Congo, na nyangonde oyo bakoye ko tsela biso lokola premier ministre. Il faut ochaka ya FCC. Pour il faut que tant mutazoloba akouta kaka na FCC. Si kamangonde yangwana akouta kaka na FCC. Bon tout ça na FCC pour na yo. Parce que bato babainde ba kombo esezonga, bato baboinde bato basala dazaka ministre wa alongo yake awa azo maintenant FCC bato musu bazate ba yebana te bazape ya mayele bako bimate. Pour na ngai kotala lolenge majorité ba travailler ki bango nyonso. Ngana moni bakoye kotia premier ministre honorable Nemi Moulania. Excellence Nemi Moulania. L'ancien directeur de cabinet à chef de l'État. Pourquoi bango poni? Pour basala déjà ba yebi carte. Na lobino pona ngai kotala lolenge majorité ba travailler ki bango nyonso. Ngana moni bakoye kotia premier ministre honorable Nemi Moulania. Excellence Nemi Moulania. L'ancien directeur de cabinet à chef de l'État. Pourquoi bango poni? Pour basala déjà ba yebi carte. Na lobino jamais barotika kotia muto yebi carte te. Il faut que muto yo est-ce que rozo muto mo ba yebi auto PC masolo ke masolo kende mususu. Totika ba raisonnement terre à terre. Omoni ba yo tela biso muto mo wana to banyo regretter to mo senga suba longola ye. Oh makamwana président de la République a zo ba décision ya ko longola ka mabe. To sala ka makamala moko.
FCC soit bochaki kombo mususu bo meka ozonga sima bo raisonner bo changer bo soit pena directeur de cabinet ya kala ya chef de l'état bo mami ki ensemble na dio na Félix maman na dio nani yango nde fo batia premier ministre FCC ba kombo nango atindi nani yango FCC ba poni pour que azala bongo chef à gouvernement to ki likanisi ndeko pichu apesi pe proposition na epona ye apesi pe oya moni comme candidat FCC ko zala na la premier ministre yango wana ezali bongo sujet de base ya mokona biso lelo na sengi bolanda lisusu réaction ya bandeko par rapport toujours ya nomination ya premier ministre pour to kozonga pour que to ke malembe na suke émission na biso et surtout tozana bino émission o eza ya bino population makanisi ya peuple kala mingi te awa to retourna bino nani yango nde o fo babimisa biso gouverneur ya ville province à Kinshasa parce que bino population ne bo votaki ba député alors to bo votaki ba député bino nde fo babisa ba député bino bo votaki ke ba voter bino o azali gouverneur capable pour ko kamba ville province à Kinshasa to ko lobelela ngo émission bo kozala jamais dessus bo ko yoka avant ba vérité parce que bino peuple ne ikozala mieux pour nga Kamega tika place wana ya directeur à cabinet. Kamega azala proposé comme premier ministre. Parce que c'est totalement bien na musika, na muzindo, na ensemble IDPS. Ne batika liwana ba Jama Kabund bazali, ba Augustin Kabuya, ba Maître Peter Kazadi. Mais ba poa wana ya premier ministre na expérience ya politique na biso. Ba toi ba ko assumer rôle wana te. Il serait mieux pour lui Kamega tika poste à Diricap, Kamega sera proposé comme premier ministre. Et moi je pense que la FCCP ils ont bateau bazan ba député belé. O bazo senga justice c'est mana compte on était bâti de kwebu. Yé eko simba nango, as premier ministre c'est normal. Alors, va rendre justice dans le tout, ils ont mérité. Les députés, ils ont eu la balance dans le bango, FDC allié, ils ont belé. Ils ont un premier ministre. Pendant la proposition, Azam Moutemoko a signé FCC, Azam compatriote ou Azam congolais. Joseph Kabila soki apesaki mutu wana na matière ya corruption azaki très important bazwaka professeur Losolo Bambi bapesa poste ya premier ministre ekozala bien po ayebi mwa moka sali na Joseph apesaki responsabilité en matière ya corruption donc azaki mutu moko aza très intéressant etant que professeur ya université voilà oyo ngana ko proposer bango nyonso oyo namoni ye wana neti nga boye et puis ça a un sentiment sur Moïse Katumbi, premier ministre, et ça a bien fort. Pour être papa social. Donc Moïse Katumbi est premier ministre et c'est ça a bien monté. Bon, la minute on est na moni parce que FCC bana baza majorité, basé belé. Na selon analyse na nga na sali na moni ke bakocha bahati parce que bahati abimi na bato ebele na kati ya parlement abimi na ba député ebele pona nga na moni na bato wana su basala bakocha ka bahati oyo etikali wana nyonso bazala libanda. Bon pona ngai comme premier ministre balo nyonso tout basalaki na tara bila fo babwaka bango libanda. Mais na ramwa makanisi mukie bako kozwa ata Moïse Katumbi batsela biso e premier ministre. Makanisi ngai o mokonza mboka Reza Facha ochela biso lokola premier ministre pour nga. Netel musala netel bizaleli na tala façon de se comporter na bolingo ya mboka na yo Congo ezali Moïse Katumbi. Achanega Moïse Katumbi ko il pena soit comme premier ministre mambibili ko changer plus en sala pe po azala na bolingo sala ana amour ba congolais alinga biso asala pe belé automona Lubumbashi comme Laura ville mais qui nezara king il y a une différence, une grande différence vraiment entre Lubumbashi na Kinshasa. Ça une différence voilà ezali Katumbi.
na makanisi na ngai na idée na ngai na vision na ngai nde nalinga na mboka na ngai nde makambo esenga na préféré batia Moïse Katumbi parce que Moïse Katumbi bazaka na souci ya mboka makasi. Bon, le premier ministre pour na ngai na Monique ya rochela biso Emmanuel Chanier wazalaki candidat maléré aza maléré te mais a posilaki na présidentielle azwaki te pour na nga bako chai. Namoni papa Molière na moi ba action na ye asalaka malgré ça biso tozana kitambo mais ye quand même ero le ga bien. Pona nga pena namoni bayokana babengisa ta Moïse Katumbi aya okoma premier ministre. Poto mona ki ndenga agiraki na Lubumbashi, agiraki na ndenge moko ya bien Lubumbashi pe bandaki kotambola bien. To azui Fayulu atie premier ministre. Pona bao basala kala. Désolé, espoir exaté. Premier ministre. Bon. Achata Moïse Katumbi. Pour Moïse Katumbi, aza mbongo na e. Doa oza posa oyiba iba penja mingite. Doa benga Katumbi ya ndaza la premier ministre. Bon, premier ministre c'est total bien. Nga muna swa na nga bakoza ka président Fayulu. So Fayulu te bazine de les exercices. Merci beaucoup Bolandi likanisi ya population mutu mutape si on les a vie ya mutu na mutu on les a choix ya makanisi ya mutu na mutu et puis Tolandi pe makanisi ya ndeko pichu ndenge pe apesa ya likanisi pour la nomination ya premier ministre Oyo Fabimana FCC ndeko pichu tous a des problèmes Oyo faut mais un peu ko lobela ngata ma likolo na yo to ti kolanda awa président de la République a outi ko suspendre installation na niveau ya Sénat alors yango sali ke seni ba pousse calendrier na bango na ozali ba élection ya ba gouverneur selon yo décision du président de la République eza malamu to pesa mabe président Jean-Pierre Bemba ba condamné qui pour nani nazala candidat na Congo. Vous voyez la corruption. Lorsque nous parlons de la corruption, nous voyons directement l'argent. Or les PG et si à Lobaka na seni a poussa yango place na loba ke vraiment indépendance ya ba institution na biso ezali asenga ki na seni a poussa na nou ba élection alors c'est que azaki na posa ya ko enquêter maintenant le chef de l'État ne pouvait pas parler c'est parce qu'il n'avait pas encore de preuves mais il y avait de rumeurs. On ne peut pas tabler si de rumeurs. Moi maintenant je pose la question à tous ces intellectuels-là qui passent à la télé. Je ne sais pas s'ils étaient dans quelle bande d'école. Il y a éducation, il y a famille. École on a l'obéla, il y a libota, na obe école a chikité. Pour biso to tanga na ba mbele qui était vraiment to vanda la mabele. Mais si qu'on a tout na ben école, il y a famille, éducation. Est-ce que question na ngezali? Lokola chef de l'État né à lobby à suspendre pour zapper na IDPS. Est-ce qu'à favoriser IDPS? Non, c'est faux. Permettez. Par rapport à IDPS, non, il n'y avait pas de preuves. Il n'y avait pas de preuves, il ne pouvait pas parler. Si quoi, il y a ce lobby qui viola qui moi na yo, to ba corrompa qui moi na yo. Preuve yanda kuna yo. OK, na on a l'État te parce que ça yanda kuna yo. Loko les salami est pas naïe. Et sa corruption te parce que ça IDPS. C'est la véritable preuve qu'il doit brandir à la justice. C'est parce que ça s'est fait chez lui. Mais ce que moi je pouvais demander na IDPS, c'est la démission de Jean-Marc Aboun. Il a échoué comme président à IDPS. Si vraiment c'est un parti démocratique, il doit démissionner.
c'est parce qu'il a donné un mot d'ordre qui n'est pas respecté. Parce que selon les informations, Jean-Marc Aboun, selon les informations, Jean-Marc Aboun assiste pas à traduire les députés de la IDPS la justice par rapport à local va trahir. Non, il doit les. Il a fait quoi? À traduire la justice, il a trahi par. Mais sur quelle base d'abord? Lui d'abord, Jean-Marc Aboun doit démissionner. Quelle analyse vous ça là? Il y a un conduit ici, politique. Ils ont engagé le pays. Ils ont regretté pour l'IDPS comme le rôle de Paloua. Donc, quel type de personnalité? Jean-Marc Aboun a échoué dans sa mission. Il doit démissionner. Alobi prostate eza maladie eza na makambo ebele mais na 2 minutes na kolobaka ba point essentiel. Tolobi prostate ezali maladie oyo ezwaka ba papa. Balobaka ete prostate utaka beaucoup plus pona ba papa oyo basalaka rapport sexuel mingi. Mais eza bongo te. Prostate eza maladie oyo eza kozwa bato de 40 na komata oyo bakoma na difficulté ya kosuba. C'est-à-dire papa soki amoni déjà Ozako suba, masuba ezako bima na vitesse te. Ozako suba, masuba ezako bima na denzela. Ozako suba, posa yako suba ezali susu te. Ezako si la te, mais masuba pe ezako bima te. Yeba ke no papa ozo développer la prostate. Prostate wana ememaka pe faiblesse sexuelle. Donc pona nini e komi na inflammation na niveau ya prostatite. Donc komi na maladie prostatite na niveau ya prostate wana oyeba ke no oza déjà na kati ya prostate wana. Prostate wana traitement nango ezalaka ka opération mais na cabinet docteur Hakim tozana traitement sans opération ya prostate quel que soit ozako suba masuba ezako kende su na vitesse te ata 1 mètre comme akali susu te ozako suba posa ko suba ezosila te yeba yaka na lombango na cabinet docteur Hakim Jebi José ou bien obengi biso na plus 243 84 06 55 760 ou bien au s'abonner directement na YouTube ya docteur Hakim officiel wana okozwa traitement ya prostate non tolobi prostate wana ememaka faiblesse sexuelle prostate wana ebomaka prostate wana ezali maladie moko mabe o ezako bika na produit naturel na cabinet docteur Hakim Chebi José comme président ya IDPS. Il doit démissionner. Il a donné un mot d'ordre qui est bafoué. Il n'a donné aucun sénateur dans l'IDPS. Il doit démissionner. Mais du point de vue présidentiel, il y a position à chef de l'État et sa position bien. Il doit maintenant chercher à comprendre si ça s'est fait chez lui. Ce qui va accueillir la justice, va comme makaka ou ezaba preuve. Asali mabete. Alongo li bango ba sénateur te. Yeba que ba sénateur wala ba osala. Ba osala. Soki ba brandir ba preuve koloba ke oh non ba tricha ki boy yango te. Si ko ndes komi problème ya ba preuve. Ba suspenda ki ce n'est que je pense que au niveau du chef de l'État c'était pour une mesure d'enquête pour chercher de preuves. Soki azana ba preuve, il y aura des retombées. Ceux qui va preuve exacte, ces gens-là doivent siéger. Mais Jean-Marc Aboun doit démissionner. Bientôt, peut-être qu'il y a une élection à gouverneur, Kinshasa, député, Yangoyo. Et comme elle se non, va suspendre. Pourquoi pas c'est trahison salami. Yangoyo, population, la bino, député, voter qui, mis ou pas. Bino, ne faut pas voter. Nanya, vous la gouverneur, il y a ville province à Kinshasa. Donc, tu tambo sa micro na biso, tu tambo la par-ci par-là, tu luka bino nyos, tu bino nanya ngonde, bolinga za la gouverneur, il y a ville province à Kinshasa. Pona yo. Nana ngonde osenga. Azala gouverneur, il y a ville province à Kinshasa. Pona yo. Laurent Batumona diata baou. Au moins na bato nyonso botangi wana. Na yo ki otangi tangi batu. Tangi batu. C'est Laurent Batumona. Tout d'abord, au moins ba député na biso na niveau provincial ville de Kinshasa, il faut pas se surpasser quel que soit ba parti na bango. O eza siège ya ba institution. Eza pas chef de l'État azali. Gouverneur il faut azala ya cash. Na lobby il faut azala ya cash. Il faut azala ya cash, c'est parce que la primature eza nango déjà ya FCC. C'est connu na batunyoso. La plupart de la province eza na maboko FCC. Mais maintenant la ville de Kinshasa pour de mesures sécurité et de mesures de prudence, il y a muto azotambu sa ville de Kinshasa. Bazala
d'accord loba na masolo kitoko malamo na masolo nyonso esengela bimaka na cash. Merci beaucoup. Na bandi avant ngai nazali na assemblée te. Naza pe na campagne kuna te po campagne egoleka na hémicycle. Biso sikoyo nde yozaka peuple lo banga na tozo beta sikoyo na kati ba déjà que masolo ezokende la boue. Donc cash, soyez les bienvenus na gouvernorat. Merci beaucoup. Nanyangonde bakotsa bongo premier ministre ya mboka oyo. Nanyangonde FCC azo pesa pesi comme pas mokonza mboka ba nommer biso la premier ministre. Nanyangonde kozala gouverneur ya ville province ya Kinshasa. Yango pene ezala masolo oyo émission makanisi ya peuple za maka émission na bino peuple faut pesa likanisi na yo par rapport ya olingine mboka na yo ekendele surtout que na lo bango tango nyonso IDPS président na biso Félix Tshisekedi le peuple d'abord. Donc faut yo ka peuple non yo ka ki base. Donc faut yo ka base kuto comme na suka émission na biso ya mokona lelo na yebi ete bozaki belé o bolandi biso bo bengi na ba numéro o eza affiché pesa likanisi na yo pesa likanisi na yo pesa ba vie na yo par rapport ya ndongo lingi mboka etambola makanisi ya peuple eza émission politique kaka te eza émission oyo ekotambola na domaine nyonso pona likanisi na yo olingi benge abetisa nani na nef pona likanisi na yo olingi ibenge atana na poto. Donc eza peuple ne follow parce que toza biso nyonso ba kondi bazana na pona intérêt ya peuple. Alors faut ba yo ka souci ya peuple peso apesi likanisi na ye et ko zala bongo malam bo benga ba numéro na bo zala jamais dessus so za na poso le kana plateau ya likanisi ya peuple numéro ngana benga to yamba yo opesi avis na yo par rapport na yango ndeko petit to comme na suka mot de la fin na yo par rapport ya émission na biso mokona lelo. Mon anga ya suka ezaka ke merci na honorable Zakari Baba Baswe oyo azali mozalisi ya chaîne oyo na occupé beaucoup de na canal sat na évité information na donc ezalai kande na pesa ba félicitations na Direct TV ainsi que na linga la facile pas ce que c'est la famille. Merci beaucoup. Nabino no Sobolandagi biso na pesi bino mbote pe merci mingi bozala toujours branché na Direct Télévision. Na pesi mbote na mon boss, mon patron l'honorable Zakari Bababa se wishi ya autrement dit l'évêque Takinga zonga rasimate puis via ba petit na yeso azala raté mais masolo to beta ngote nde na lobara soki yeso ya raté mais to beta masolo ba pierre té mais to beta ba janté mais to yeba ba tomate do falaki yeso ya ndenge moko honorable so azala té na monde presse o mais belé pe ba bimate la mokil na monde o. Merci l'équipe technique o ba accompagner biso na mokona lelo Jean-Paul Katota na prise de vie na réalisation Whisky Wishia na montage vidéo et puis na bino nyonso Direct Télévision na bino nyonso bolandi biso bozala branché na programme na biso ya Direct Télévision et tokutani bongo mbala ya sima pe na numéro ya sika. Merci beaucoup, au revoir. Okay.